Après une décennie d'immobilisation trafic fluvial entre ville province ya Kinshasa et Mbandaka, ekozala bongo relancé après annonce ya société commerciale de transport P des ports Topé SCTP na Mokuse ex Onatra départ inaugural ya bateau MB Lubero ekosalema samedi 13 août 2022. Penangambo ya directeur du département des ports et trafic la SCTP na Mokuse a expliqué ki na tina na processus ya redynamisation ya secteur ya transport fluvial ya koyeba pe kosimba ezali bongo après 10 ans de relance oyo ekosalema samedi 13 août 2022 bateau kolongwa Kinshasa pona kokende Mbandaka nyonso oyo na bokasi ya un enfant du pays bakiselaka ye Mukwantombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na mobilisation ya SCTP na Mokuse pona ko zongela ba activité économique na intérieur ya pays pe ko faciliter évacuation ya ba marchandises na makoki ya moke to pe à moindre coût pe bazali na barge moko pe 3 cargo po na ba marchandise pe kalate bakotinda bato moko na Kisangani pe reprise ya trafic Kinshasa Brazzaville pe prix ya billet ezali abordable na demande ya Yeme chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na ko permettre na congolais nyonso pe congolaise to pe ba passager na déplacement pe moto nyonso akoki kozwa billet na ye na ba bureau nyonso ya SCPT na $25 to pe na $15. Ah oui, kaka ndenge batolobaki bakomesa na malembe na chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa solution o azali prêt ya kozwa ba solution na ba situation nyonso pe na problème nyonso ya congolais. Ah oui, na yoka sama oyo bokozala informé ti